congodialogue.com. congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe. Téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Partout vous me suivez dans le monde entier. Au Binubo Lingaranadine Tifala Katangezo. Et je suis là, Nako Sepel Sabion, l'émission Nanga O Naebike Bolingaka partout au monde entier. Ici Kabozali, na l'union de grandes dames. L'union de grandes dames, Ezaka Kaba grande dame bana bozuité. Parce que Batebe ba benganga balobik ah c'est que muto azala mbongo te akoki ko participer to akoki ko zala pembe na mnotenga l'union de grandes dames eza kozala na bozuité. L'union de grandes dames eza basio bazana mayele basio bazana ba raisonnement le quoi ba Francine Ngembe mon boss je te salue mon boss Bastien Dengwala pour na lelo tozai kolobela sur les lits conjugales. Lit conjugal eza nini to esali nini nazana ba invité na ngai. Bonjour Moussel Nzambi. Oh, bonjour maman. Boni papa. Ouais, ça va. Merci beaucoup na sepeli ko bengi solu susu na mission na biso ya lelo eza ba ebele pe ba sepeli na ba fan na yo baza partout libanda ba lobi ke ba intervention mingi toza na posa pasteur wana ayebi ko éclaircir makambi yango moni lelo su na bengi yo na sujet na biso toza ko lobela lelo sujet na biso ba lobi ke sur toza lobela sur le lit conjugal eza nini. Mais quand on explique que tam so sous terme wana toni no ba yo kango kaka na bulu yeke quoi ba ba te ezaka vraiment nini. Bon, merci pour la parole pour l'appel mutuna. Lit conjugal ezali mbeto ya babalani. Ça veut dire mbeto yo mwasi na mobali babalana biska balalaka. Même la Bible a précisé que les lits conjugaux soient exemptés de tous. Donc mbetu etando ya babalani etando ya mwasi na mobali couple pour bazolala yango babengi lit conjugal. Merci papa. Nous avons invité la kaka papa José, nous avons invité Misusu Basi bia mabala o to bengi na bango to participer na bango sujet na biso ya mkola lelo o pe ba ko se présenter po boye ba bango mbote maman Nadine. Tokoki on s'est présenté na ba oyo baza kolanda ba ebiote ba ebayo. Kombo nangai maman Marie Chantal la boyonnaise. Donc naza invité lelo et pas ya moko ya kati na biso maman Nadine Sifa la Katangaise. Merci maman Chantal na mupanzi nanga na moni maman Msusu maman koko s'est présenté ba ebayo. Bonjour nga kombo nanga maman Titi Katerous. Naye ko se présenter une émission. Merci maman Titi. Maman na biso ba invité na biso lelo ba maman Bambala lelo toza ko lobel kambo etali le lit conjugal. Boyebi lit conjugal le lobini boyo kipende musala nzamba limbole libiso. Toyoki maman Nadine. Lit conjugal pour ngai maman Marie Chantal ezotalisa esika bosangani ya papa na mama na kati ya mbeto. Osangani ya papa na mama na kati ya mbeto ezolakisa nini esika oyo fête entre papa na mama. Bon bazala mingi na oloba te to bakisa sima parce que tozala. OK maman Chantal bakiselo mo kitoko ezali fête ya tata na maman esika basala ka bonne année na Noël na bango. Papa José nazongeli yo lelo toza kolobela likamite li conjugal baza ko ebisa biso basi baza kolela tellement trop papa mibali bino mibali boyebi ko sepesa basi na mbetu te papa est-ce que ça solo to mibali nyonso te. Bon, en toute règle il y a toujours eu des exceptions. Mais le bosso ngana bandaka kozwa para batute et le bosso moi sina mbali fo bayeba biso mibali tozala na posa avant moi si cela veut dire moi ça zara na pensée te mais mobala zara na première pensée déjà na ye sexe parce que tant moi si mobala mona ka moi si et le bosso sera tali moi si liboso azanga otala simate. Tant que tu as simana loko liboso ezalana sexe
mais biso mibali eloko ezalaka ke toyeba osepelisa te parce que ezala na problème tozala na égoïsme mpona nini mpo biso déjà ozalaki na pensée déjà ya eloko wana kosala mais mwasi azalaki nango te ntango yo komona déjà eloko yango ntango yo misaleli omona yo ke eloko ya liboso oke eloko ya liboso ntango yo ozokende eza kofuta nyongo nano ya yo mais eloko ya mibale oyo babengi deuxième coup nde ezalaka ya mwasi mais biso tellement mwasi aza préparé te ayebi kaka tokutani na mutu biso mibali nde sexe liboso po tomonaka te eloko nini mwasi akopesa biso tomonaka kaka mamoke bo mwasi nde aza boye plaisir kaka alors tant que plaisir wana eyaka liboso yango omoni tokokaka kosatisfaire premier écoute mais soki bato bavandi mbala liboso bakutani baprépare yango po feti nyonso baprépare yango bokutana esika moko eza elengi bomati bisi moko bokiti bino nyonso are moko omona elengi mpe ezalaka mais bayeba yango eloko ya liboso ku ya liboso ezalaka ya mobali ya mibale nde eyaka ya mwasi kuwa liboso ezalaka ya mobali toboyi te mais lelo babino mibali bokoma lokwa basoso sosoko ntango oyeka pa mwasi osimbi ye kutu te obouge ye mpenza te ezalaka atako babiki bolingo basoda ngo basoda bolimbisa nga nalengi bino mingi mais tobiki te toyoka kaka basoda bazala bolingo moko ya presse nakoya nakokota mbala moko est ce que eza mpe malamu te mais on alobi te eloko eza nanu mwasi mwasi aza créature oyo nzambe asali aya kitoko elengi na miso na komona ya kocontempler kitoko muto yo lingi aza cheli te po cheli nde bafutelaka mbongo abi yosala mposa na obima kende mais oyo yo mwasi oza na temps ya kovanda ye eloko babengi eloko ya liboso prélude cela veut dire préparation obandi opréparé na moi mwa geste obetaki na mwa fesse osimbaki mwa libele osalaki mwa nini oyo mwasi azoyeba diaki mobali aza na posa na ngai ntango bokokoma teni oyo mpe mwasi alataka na kati refletaka mpe biso mibali tolingaka avant ozala excité suki ya mwasi ezala kitoko manzaka ezala kitoko mwa solo ya kitoko mwa munoko mpe kitoko epesaka biso dia posa ezokoatire yo vert ntango yo koya prélude wana ebandeli sikoyo presse ezaka nini eloko oyo ozolia mbango cela veut dire omoni yango nanu te epesaka posa moko mba moko olia yango kaka kitoko olia yango mbala moko sikoyo place wana nde tobimaka nde basoso kio bonga te banga bete hémorroïde mpe ezalaka hémoro nandeni papa fongo ela biso na ba mobali mosusu ozomona ozolinga opréparé feti hémorroïde na obongisi yango te keba na AVC désert na ba 2h du matin senti ke mobali ma AVC élévateur comme musabi moi ça na posa na yo comme ya kolemba po élévateur et comme musabi moi ça na posa musabi te préparer na nzoto na yo yeba pe mwasi ozana yaza munene parce que yeba on a catalogue à base ezaka 3 chiffres papa fongo ela biso ezana chiffre 1 chiffre 6 na chiffre 8 ndeni ba chiffre 1 6 na 8 chiffre 1 za mwasi oyo lokola mama titina aza chiffre 1 cela veut dire aye mobimba boy chiffre 6 eza ba obazalaka loketu muke sima fungwami de chiffre 6 chiffre 8 eza mwasi aza munene likolo munene na se wabenga batibelezi oyo bozobenga mikolo batibelezi sikoyo lingo fo yeba pe lolenge nini sentiment ya mwasi no evandi wapi na kokota ye ndenge nini na kozala ndenge nini sikoyo miso mibali toseprepara wana te tellement omonaki ka nzoto wana osoluli yango ozoya mbango me koya mbango ozoya wana soyi mpe mama ezobima te mpo mwasi ozoya wana na se prepare te oke fo mai oyo ya mwasi ebima mpo ya mobali eya kokota mpo esala bilengi me ntango yo koya découvrir na sekele na ye evandi wapi toucher ba point nyonso oyo ba diable ke elenga mwasi evandi wapi oyaka ngulungulu te oya ngulungulu chango meto bimaka mo fouter okomo senga match retour et loko tozo lobelaka mingi c'était na obeta likambo ya caresse papa olobe loko mot très important parce que na ba docteur ba ebisinga ba lobi caresse wana oh mibali soki vraiment au caresser moi si tina tel point que moi ça koka sous-souté a commis penza mouillé au penza bika poli et que zo épargner pe na ba maladie mususu likola caresse wana même mibali caresse wana pona bango ezo kwa neti azo bebisa ton quoi azo lokwa neti azo mona le côté yeka kakota abima kaka mbala moko pona nini mibali bakoki kozalata na idée wana peut-être makanisi wana pe ya caresse po bo mona caresse eza ngona tina te babeza bloka mindele bon mon est-ce que place erreur ezali et le réseau le bosso lorsqu'il y a l'amour lorsqu'il y a l'amour il y a tout d'abord la tendresse wana biso mibali
nzamba pesa biso devoir to aimer a obligé biso c'est qu'il n'y a pas l'amour entre biso mais so lingi loko ya yo lingi kitoko bolingo ya kitoko il faut banda mundele kutinda pesa biso kutu alakisa biso système a bien ya ko banda ko linga omona mundela banda nan mundela lingi kusambrase mingi mundela lingi azala kitoko le muso bo marape mama ezala ka façon moi ça se présenter omona moi ça se présenter munoko za bien te azana solo ya munoko malamu te parfait kitoko zate et moi bonbon na munoko zate mobali pe okuta mobali muso nika mino pe bien te moi ça zo banga côté wana bon nous sommes ba odeur et le ça que l'engezala propriété kati ya moi sinenga lati moi souvete moi nini ya marenda ezo mulakisa moi boye moi et ça la moi lengi mobali pa beti moi tenir na ye tambo vana tenir za kwa plage mais bino mona ba monsieur za nini tellement que eloko ya tenir za malamu te boma mwinda mamoko epu omi bomeli mwinda mbala mo comprendre ninga longola ikaleso na jini na kaleso longo c'est la moko ok c'est logo longo mana peut ok moi si mta longola ko tute mobali mta ya longola moi si na ye afungoli soutien alongoli soufet ma contemplant ngonano embrasser ye tant ikoki abandi ko simba ye abandi ko toucher asimi moi suki même moi mboite on a te mboali nga ba simba moi caresser intenso simba wana maboko soki na moi légèreté loko maboko ya masonté et c'est moi légèreté ozo flétrer malembe on so le capé pembe moi si bazo kende nelengi wana ozo lobele moi lisolo na litoi ozo soye loko soye moi litoi azo sutuka osue moi na mutu alibela azo kamwa olekise moi maboko koto wana na se osimbie il faut tala pene nzoto ni ozo simba et ça la moi lengi odero wana moi bombo wana échange ozo sala moi soye le kaki zo sa kitoko et moi ibie bombo et moi ngo ibo bomba so moi na mbebo mbebo zo me marios kana ta elengi nango ezo sala yango wana mais soka za kamba mo c'est que bolingo ezate et deuxièmement propriété zate et troisièmement donc toyaki kana biso bite yaki ka moko kota na lusu bima mon internet ka kota mbala moko application kota na internet te internet ba kota ongote il faut fungola internet ozeli na nebima. Merci papa José nazape ba maman Chantal na yepa na yo eloko ngala ko loba bino maman ba bi eloko alibuso zali buchafu ba swali ba benga o ba lobi salité eza bino ba mama baza propreté mama bandola muka kina tongo mama sokola kate mama olali na papa osili so papa la muki ake musala yo pe bando tika ki bandi voisine bola muki bando bima kina liputa na yo na sengle moko boy mama ko sokola mai kaka tina pourquoi mama brosa kaka mbala moko est-ce okoki ko yebisa biso non bino pe basia mabala salité loko ezoboma bino papa José uti ko loba to mona mwasi ya brosa kana tongo mwasi ya brosa tina pourquoi avant la olia ki pondu olia ki matembele olia ki madesu nyonso solo wana papa za na raison mais soki solo le kina munoko papa kwa mbraso ndeni akoyaka akoti abimi yango bozo déclarer maman. Merci maman Nadine. Bon papa a raison na ye hein. Moi si azana ndenge na ye moi si azana ndenge na ye na ndenge ajira mbetu na ye ndenge ajira libala na ye premièrement eloko aliboso soki papa alamuki ofongoli na fenêtre ya liboso tant que abimi na salon eloko aliboso o arranger mbetu mama nga nazana nga salité te mana dina la boyomens na yebi kwa teteni libala nanga mobali nanga na yebi nyonso pe na teyaka ba o ba yebi nga ba yebi ki ba opesa nga raison donc nazala rato moi si faut à la propre donc tant ozo lala il faut bo sokola il faut bo brosser makambu nyonso ce qui permet la masanga donc il y a pas c'est pas grave. Moi mobile il faut qu'on entretenir mobile na yo moi si on entretenir pe moi si na yo mobile donc eza bongo donc eza likamo ya pasité nga likambo salité wande bazolo banga na yebi na ngate hein mais na yebi ke biso basi to yo yebi na yo te po yo za propre mbika voilà pona likambu basi kosokola mai eza problème moi si soki a koti na douche na moi cantine ngoma ezaka na katikati a entretenir nzoto na ya basi ndenge nini akosokola nzoto mo ndenge ni salité wana o ezo permettre pe ke mobile vraiment akoma tina ba pote puis moi so zotala ba poil na se ya mapeka hein o loba mission so baza ko yemela so ba fumbwa bas na se ya mapeka na ese tondi na boso na biso basi na sexe poil moko impossible et comme bimisana
na ba couleur à chocolat na pembe nde loko to ba ki salité yango papa ko zo pe temps ya ko sise yo ndenge nini basi musuba bio mibala lelo ngalinga ka cave mobala kota susu cave te mobala kota cave ndeni yo za salité mobala kota cave ndeni ni ba poil nyonso zamba soki ya bikinkole etondani na sena yo mapeka kutu ko lobate mobala ko ako eboti na ba lion na kati na ba cheval siko yebisa ngai mobala ko koto cave ndenge ni ndenge bino bozana ngubo senga. Merci maman Nadine. Motuna wana esalinga na pasi na mawa. Ba forêt équatoriale wana oyo ba mama bazoyokisa biso soni. Ngai premièrement na kopesa exemple na nga moko. Nde na sala ka mobali na nga nyonso nga moko na koma salon na ye. To il faut ko sala nyonso ezali ko kata ba poil makambu nyonso biloko wana nyonso e dérangeaka. Motuna ko kata ndenge nini osilo ntoki yo moko yo kata te. Mama Nadine. Nga moko na mbongo na ngai ya muke wana na sombi babiki Gillette na ngai na sali provisoire babiki Gillette na nga na bombi yango ngai moko makambu nyonso nga mona salaka eza kaka te ke faut kaka mobala yebisanga ke sali boy c'est vrai mibali bazane ti bana na biso ya mike ya liboso mais soki yo oza salité kuna ba forêt équatoriale bozolo ba wana papa José asambu si biso azana alobi na bambika na wangila esangani mama nanga esalinga pasi kantini mama asobele na miso bato kubanga note na umelanga na douche te 2 minutes ezebele papa José likambo lobi okosite nga moko pe mama moi si normalement il faut sokola mai ebele biloko wana ezosala mana Kinshasa na mboka na biso eza soni pe passe 2 minutes moi si faut umela na douche o sokola bien il faut que sokola nzoto na yo bien papa José azana raison pe esunga baninga mususu balingi libala elingi bangote parce que salité même ozana on a drami balemi satu kaka propriété wana ezopesa ka papa pour ça azonga susu na sieste likambo ba dra likambo ba mbetu tozongela ngo sima to lobela no etangi likambo ya bolali na mama na papa na mbetu pona nini conjoint to conjointe aza ko se retrouver te Maman Nadine, motuna na moni lelo za problème hein. Si te bana potonde ba pesinga ka ba mituna. Ça va. Balingi koyoka ngo bayoka. Maman Nadine, pour na problème, pour na question wana motuna wana. En tout cas, esa pika te papa José pe, bon, esa kaka te kaka papa ndefo abandaka pe kaka mama hein. Esa pe papa pe le msusu bon. Oye na imera mabe netinga la ebi bon. Bébé na ngai bon ba geste ça la papa José a raison mais nga mon pe na yebi ndeni ko ko luka pe ba makambo nde to koma na fête et ça ka te ba papa biso pe ba maman il faut peut esengeli to bandaka ba papa ye na imera bien sous kope simba kité nini te yo moko maman o bandi pe ba geste papa José alobaki papa José a somo ba o bandi ba geste wana pe moi mbata o sani to tindiki moi mutu toi vraiment ba nini bo bandi ko longola imera ya kopa utaki esimbite biso pe ba mama photo bande ezate siko biso neti biso baboyo mes balobaka o biso nde ba chel biso nde boye neti mubana nanga aza fatigué aye kuna esimbaki te nga pe kopa mususu ezozela oyo ezanga mbongo faut sepela fonga pena banda ye na sepelisa nyonso eza ja propre papa na lingi makambo salité koyoka lisusu mama Chantal alobi alingi makambo salité koyoka te mama Titi na to epai na yo makambo salité mama Chantal alobi te mais bongo basio bazo ko fingisa oyo mobali azozwa ta posa te ya ko simba yo mama ya ko caresson de bino bolingi o moi bec o moi sise yo koto moi cave mobali ya koto cave ndenge nini mama sola mapeke alobi epai munoko nyonso ya mbwengi ya madesu ya pondo leki na journée eloko boyele ka San Frosombi evida osombi nyonso sombi mobala ko embrasser yo ndenge nini mama. Merci pour la motuna na yo basi na il faut to betela ngo sete ba mama bazo exercer ba mama soni mama mususu ka ndenge lobaki banda tongo ala mukaki ebinenga ko sokola te ebinenga ko bongisa mbetu te ebi ko bongisa ndaku te kusha masuba na kiti nyonso wana ezokimisa ba papa na ndaku mama aza mwasi asokolaka na tongo erola mki na tongo oyebi ko kiti na mbetu na ba chaleur na ba nini eloko alibosa ko sala okiti osokoli nzoto après obandi ko simba misala osisi misala olambi osokoli ata 3 fois mama zana te que fois sokola même 3 fois et puis femme mariée a sokolaka 1 heure avant matana mbetu
1 heure avant matala mbetu le mso koza na badodora na yo pakolaka mafuta po mobala yo ka osola mafuta te et puis moi si soko sokoli okoko tamba su makolongulu te po okoko matala mbetu moi tasha mabele na mbetu ba mama wana ba yebi yango te mama akolinga kaka balingi balala 22 na kolobwaka mai na nzoto amati wana sukoli mutoki surtout soko to suka na mulunge okotoko ko matamona mbetu mama esali tashi ore ekutu koloba te suki ya mama salite ozoleka wana mulunge wana mutu ekomi solo okolingo matala mbetu ore nyonso ebebi nyonso ala ba mama bazoyeba yango te mais mpo na biso ba mama oyo toza propre na mabala na biso en tout cas wana eza te mpo nga nayebi avant na matala mbetu fona sukola 1 heure il faut natia moi citron moi nini avant na sokola na okendo sukola naza propre makolo nange eza propre ata na tomboli makolo boye ata matoi nange eza salite te nyonso mama sokola so asiko sokola force de tige coton alexa la matoi ne po ba maya netika kana matoi esala rasolo mama alexa ka linuka na simalitoi mama pakola mafuta tina talon na ye po ba talon so soki ezoza mafuta te koma makasi nyonso la mama ifasa la kango omoni mama ifasa la kango mama achanjaka slip na air nyonso soko suka na tongo olati suka na midi nengo leki olongoli na pourquoi peut-être molem sou mama mususu mobile musu alinga mwasi na la na slip te mwasi musu pala la na slip wansu ko eza kaya bango moko nde bayokana donc libala il faut kozala propre oza propre même mobile na yo akomona mwasi musu na nzela tala mwasi na simane aizaki ba salite mais moi moi c'est nga propre ata lobité matali kala na ba taxi bus et ko za mso na sima mutu atali mo na ba tâche awa ezolaksa ke mama il faut que za la propre papa joza fingi biso papa joza critiquer biso papa joza lobby boy mais mama il faut que beta cete mama il faut que za la propre pour ceux qui osa propre mais ba no baso boti bana ba rolanda propriété na yo maman il faut la propre mais balobi bino basa mabala bobanda pe mbalité maman est-ce que le kambo etali rapport sexuel na mbeto ya libala il faut ka mobali abanda yo non eza bongo te moi si pe akoyi ko banda mobali au contraire que je sois moi ça bani mobali ça la pe mobali bien moi si sois bani mobali ça la pe mobali bien mobali c'est que moi si na ngape aoka posa na ngai ezaka ateke mobali fa banda mwasi mobali moko abenga à partir à Londres na pese bambote bena bo tanga kombo na yo ayibisinga bi Nadine il faut boter ya ba mama abi mama zo sisenga ya bi azu tescule na ngai nyonso ali yango kasoka bona kyango jambo soka mona kyango saucisse abi simbi peni na ngai alobi passion na yoka na kokaki même plus ko sala ne rapport sexuel apesinga passe na batexe akanyango lokwa kangine mikbula mikati na maboko abi asimi peni na lokwa soka sibi bouteille soki ya masanga nini na ebité pona ni plutôt basi boko za pena na moi tendresse te moi caresse boza pena moi nini tendresse moi ça zara moi ngebu moi c'est donc on so sibi makafa sibi na moi elengi moko boy pona ni plutôt basi boza na brutalité au sangisi nyonso atako balobi sangisa nyonso sina peni na ba tescule nyonso kanyo chona munoko no lingi otafu nango to ozoli on a bulni bon na ebité mais pour ngai bon ba maman sou ba pomme de main na bon pesa makasi te masala moi musala mingi mais ceux qui maman moni ke ba pomme de main ya makasi ba crème ezali ndeti ngai en tout cas na ebité ce mobile nga ko loba ke na kangake makasi ezam peut-être mutu mususu il faut ko laksaye ezape mabete nde papa Joza lobaki mobile mususu pa ko ba non maman mbala no kanga nga makasi mingi mais tout aussi ma mo pété lo moro aussi il faut ko laksa mutu peut-être mutako yebate omoni ezelo komo ko l'accès en tout cas ba koti raboete za raso koti wana munoro muso zo si mama malembe mais maman titina koti sa moi nyonso mais maman Chantal et après faut ba parents nous faut préparer moi na yo avant que le mariage donc moi nazo que mariage zo la ça moi na moni loko ezalaka boy mais bino ba parents pe bino ba parents bozo la ça subana te on ba na ba ko sambrier ba mariage aibi ka rester aibi ba point faible ni sensible msu telescope so na simi makasi na konyoko la mobile nanga. Merci maman Nadine. Bon ce qui tozo préparer ezo arrivé te que to préparer bana bakomi na avance ya makambo mususu yo mama personnellement oyebi ki ozana mwana na yo ya mwasi oyesi mama zala calme zala kimia mukolo nzambe akokokisa mukolo wana soki elaka wana ekokisami na préparer mwana nga te pona ni mama Nadine est-ce que ba soni ozo utapi na mabala
basoni oyo ezouta na ndenge nini eza na bamama mosusu parfois dialogue eza na bana ya basi te kaka nde nauti koloba ke eza na masolo mosusu eza nanu ezopermettre te ke oteya mwana na aire wana parce que age na ye eza nanu mokie eza na bana mosusu yo koteya ye no mama kosala boye te mobali neti ndenge nani likambo outi kosouleve wana peni ekoma lokola saucisse lokola soki ata yo moko eza biloko mo eza très fragile il faut toujours kobercer yango tendresse ezala kokarese yango ezala na ndenge ya motema kimia bon yo mwana okomi nanu na mikolo ya kobala te yo olieli mama na yo livance siko tango olingi libala yango wana kende bo siko tango ekobebela yo kuna nga na yebisaki yo mama zela nanu mikolo ekoka na préparer mwana na ngai bien comme ça na kende kotiko na libala mama na dine quelque part aussi eza foti na biso ba parenté eza bana pe bazo yokisa biso soni pona nini balingi koyoka mingi koyoka nde ezobebisa mokili ezobebisa ba mama ezobebisa makambo ebele koyoka yo zozela mama aboti yo te a préparer yo yoki parce que omonaki na film parce que omonaki na théâtre parce que osalaki boy pan ozana posa libala ozwi fiancé po copine na yo abalaki yo pe faut sikoyo obala ezaki na moment wana temps na te nakozala pe na te mama Nadine soki na teyaki na lobaki omoni biloko mosusu ya defanga na loba na ba jeune fille nanga na sangisa bango mona lobi tala boye te boye to mona bagangi mama ozoba biloko asoni ezate il faut kozelaka moi si faut zala boye moi si faut za ba réserve moi si devant mobali yeba que déjà idée ya ma mobali eza kaka ke a connaître yo yo lingi wana te entre ba biloko ebimisi koyo ba internet nini mwana lingi ye moko a sauté premier mama Nadine et c'est place wana ko condamner biso ba parents na condamner pe ba parents oui parce que tozaki komuye ba na kala neti ngai tant tozokola mama na biso ando biso sokola mbi fufu alobi nzeta fufu eza mobali na tuni mama nzeta fufu eza mobali nde na bi mukolo mususu ezali na koyebisa yo mais tango topusani akoma nisabisa bi mobali aza nzete moi sa zanzungu tango lambi fufu eloko aliboso sani honnête atoko tika na nzungu salite mais nettoyer na nzeta fufu sokole comme propre o tie pembeni nzungu ko nettoyer ngo likolo esili ezandeli mona basi balobi moi sholali na mobali abeti ku aliboso otiki mobali kaka na bosoto wana ba perte blanche nyonso wana kanga mobali kange na bakuise kange nzoto mobimba yo moko mwasi kuna etikali yo moko nao ya yo moko mwasi obimisaki nao ya mobali nyonso esangane sa na potopoto ovandi na yo lali ozozela deuxième coup likoloka ya potopoto wana est-ce que mwasi aibi ko nettoyer mobali te le to comme mona ba chinois ba yeli biso ka belé ya moins cher pour muso ba on a dit bloko muso eza possibilité bon est-ce que lingette eza peu cher donc aussi na mobali no ku aliboso ozu mobali ozu lingette ko pangusa ete okoki kopangusa mobali no te yo moi c'est tango bike non na silisi ku aliboso na mobali nanga mobali ko lukanga tam sous deuxième coup le temps to pema maintenant ko tata na douche na zwata mai na sokola na longola mai wana o eza na kati na tikala sko normal donc mobali ko zomba mi bali mobali na pe koto préparer yo mo pe maman se préparer moment te mobali ozonga na facilité papa José na zongelio na landi nde bamama balobi eloko ebomaka bango wana ezali bazala na bango kuna baesuite ya mike babe intime bakantine ezalaka te moni biso mibali oyo toyaka propre ezalaka difficile oyeba mama mwasi aza sali te moni eloko ezoboma nini eza mpe babiso mpe bapaster na paster mosusu batere na église ta mosuku osise mpe mwasi te ya lisumu okomprendre eza façon baculture ya bato ndenge ezozala mais moi so nazoloba makambo naloba en plus en général nengo tia bato ya kisasa na bato ya poto eloko mosusu mpe eza culture oyike bolingo ya mwasi ya Londres na bolingo ya mwasi ya Paris eza ndenge moko te ndeni papa José na Paris oloba je t'aime na Londres oloba love you soko otali bolingo ya baanglais bamonaka ke maloba na bango ezalaka plus meilleur koleka ya français parce que mwasi tango ozo vivre basi ya poto baza na biloko nyonso na kati ya ndako baza na balingette baza na baproduit baza na nyonso eza na mwasi mosusu azalaka seki tiela ye vaseline
mais ba okene tshelo vaseline ni so ba tshelo boko boy na ngina lia banda solo na lo boko kanga ngana lo boko solo si la raté et comme on mpoka do kangi yo solo donc comme yo mais lo boko solo na tshanga tana na ma moto nini nous senti que moi si azomi yebate tala bolingo wana ezanga musique babenga ngo feti wana ezanga na musique te mbonana so ezobeta ezake lengiso ekuti propriété ezake lengiso ezokota solo moko ya kitoko ezopesa parfum ya kitoko mais yo cantine ya ezalaka te moi lingette no préparé ezalaka te moi nini te ntango esilika bien okoyebaka teke na moment bato bazosacouple basebele boyebaka yango po oyebake mobali no alingaka yo ntango ka bosali premier rapport pan remarqué so monika mobali abaloli mokongo bolingo ezalaka te soko monika pan asimbi yo susu pembeni alingaka yo mpo na moment wana nde elakisaka nalingi yo to nalingaka kaka bongo mibale bele mwasi abetika moko ba mamo tika ngai donc cela veut dire bolingo ya raté mais so bolingo ali tango beti pa mona okita mbala moko te siko tumso mona kolwa nini atanzeta mbila na sina simi mbila tikana kita mbangu te bakitaka te faut za moi douceur za mbangu te mati ngoma mangengenge bape marananu uzaka likola mwasi no bozo solo la moi li solo chéri le gars ndenge nini esaki mo ndenge nini moi li solo ye pas so moi lingette na bon saki kuna azo pangusa yo mais awa nakini papa José nakini pe bazali tala non papa José nakini basi a propre bazali omoni en tout cas lingette kalezaka moi luxe mais le lingette comment na maman titina na premier temps tu n'as bien en toute règle il y a des exceptions basa ki toko akini ya propre pe bazali mais mingi oyoka kasola bimpuka pour moi si azobanga mai papa José moi si azo brosser nanu alubio yalingane pepsodon te pepsodé pesa kenza la soka brosser azozwa brosse azuka pepsoda cheka mukie asokolika likolo problème ku ezali ata ko brosser ça problème te mais problème ezali ba sala ngo combien de fois bimba moko na tongo so wala muki kilti wana zakate bazana eloko te babendaka moi lolemo ezate azana moi bombo na yete ba bombo ezalaka ayebi ke na o préparer fête na bombo ezalaka pona tchaka mona munoko po munoko ezala mona lena kitoko ezate eloko ça rappelle ngi moi respiration mona mbala pese longi simyo atata kuna tazaka na se petango ko sila kaka boy soupape ya kosangana te ya grave soupape do yo moko kangi obi oyo ka na balaki na sani nasala nini teka mbonga libale bele basenga na Congo otali mapina pesa ki biloko okaluka nzamba 21 jours tu bien pasteur on passe na bakawa na papa combat spirituel OK kuna pa mama langa mona passe 21 jours ba na arracher mutem ozo arracher mbala kenda tala basa ki sangani tozo mona ba ona kisi te okay Yoko? Oui, ils ont bien moi ça éviter la kisaye. Ça bien. Te, mususu peso ba la kisayo. Ma bête, mais problème mes alinde salité. Déjà so bandaki na déjà bo mwana. Ils a pas si pour changer. Mais avec le temps change matala. Et logo l'équipe fait wana ezate fait wana et même ma malédiction et même ma bénédiction. Bolumbu ya mama ezalaka lipamboli mpona papa bilakeli mabe mpona mwana. Papa José olobi bolumbu ya maman ezalaka malédiction mpona mwana et mpona malédiction mpona mwana mais bénédiction mpona maman to mpona papa. Tozo ko bakala émission ya lelo tolingi to sunga kaka tozo sunga pe mingi basi oyo bayebi te. Siko tolingi to tozaki na kati ya salon na biso tolingi to kota na kati ya chambre. Pour basi mususu balobi mwasi mususu mobali ya bengi ngabi Nadine soko moni mwasi modèle azotandela ngambetu. Pongi moya ezate basi lelo babi ko tanda mbetu te. Yango lelo kana ba mama na biso toza tudina de na yo to meka ko yeba batandaka mbetu ya libala lolenge nini siko tokoti na kati ya chambre oyo lobi oeza lokola podium ya ba couple papa José tokoti etando esika makambo ya malamu esala esika fête na psia bona nena Noël ezalaka na Pâques papa José tokomisko na kati ya chambre na biso tokuti outi olamuka bolamuki papa na maman bolamuki na tongo est-ce que tu peux expliquer biso
mwasi alalaka na mopandi nini mobali pe alalaka mopandi nini na kati ya chambre. Merci pour la parole. Et Laura Bosso, moi c'est un bal foyeba. Mobali na kati ya chambre, il faut le koyeba nani azali kolo chambre. Nzamba pesi maele mo abi femme sage bâtit sa maison. Mais mobali azali protecteur. Mobali faut là à protéger moi si. Ça veut mobali là abanola la mtangoso kotoyo, moi ça yara mrasima. Parce que moi si mobali yara obaluka kolanda boy. Soki yo lali moi ça lali mais quoi na buto yebate il faut ngana protéger yo. De cela veut dire côté le bosso za mobali mtalala ka côté kuna za mwasi. Yango moni loboko tango yake kyaka kenda kaboye. To mwasi ayeboye. Donc il faut ba yeba ndenge ya kolala. Izarate ko mwasi lali bosso te. Pour ngana lala ka pour cause nango ezali il faut na protéger yo. Pourtant so baloka OK côté. Et là vous avez des faux années. Au coup dans la mobile moko balala 5 personnes 8 personnes na mbeto. 8 personnes 5 personnes na mbeto. Ezalika so lingola la pusana kuna. Pusana kuna. Mobile ona yoka pusana kuna mingi. Moi soka yo lala lala kana kwen. Etikala na mutu. Mais moi c'est ce qu'il faut bando bengeti. Pusana ya kakatikati. Pour mona kabo. Ya mo même na Congo na biso to tambola na nzela. Bato bazoza makadam batambolaka na mpanzi bamesana mutuka minene te. Tamba tie tandwa kitoko boye. Isa ya bino fko baluka. Mes protections zali nalala na koto pour protéger ma femme. Que ma femme ne puisse pas tomber. Que mon chéri, mon bébé, my baby. Il faut na bombaye na kacha mbeto. Sekile yango ya lipamboli yango. Sanya lipamboli ba baby sa yango te. Ikabula ona batute. Merci au papa José expliqué biso et si comme pandi papa là maman là je pense que ba téléspectateur bino moko bolandi maman Chantal papa José a ebisi biso yo moko po yo ki mais bino ba maman olobi otenga lingola nga na kwenda mais ça temps depuis tozako coller pas na biso nazaki nanga ka kolala na coin siko est-ce que oki ne papa José lobi yo mais ça non là na coin mais mobala là ka bobele na coin bongo yo po na lingi pe ka kolala na coin. Merci maman Nadine pour la motuna. Bon, premièrement, papa esengeli lala na coin na bandil surtout beaucoup plus na net na entrée à porte. Parce que problème moko koya embuscade moko koya, likama moko koya. Bon papa baza neti ba chef na biso baza ba supérieur baza ba kondi andako. Nde yango bango balala toujours na bandili na entrée à porte. Ndenge papa José Lobido papa lala toujours na bandili, maman lala toujours après papa. Maman Titina. Bon, ngai naloba na ba mbeto akala, bat bando kia mur mbeto na mur. Donc mama ebika ke ngana lala na coin wana, na suka na mur. Mais lelo ba mbeto koma na katikati ndeti mbeto yo. Donc lokola entrée za boye. Donc papa il fallait ne bandelia wa, mama la likuna. Donc lokola ba mbeto koma na katikati, papa il fallait en entrer pour ba ko toquer porte mtemso ba toquer on a brutalement papa ne mutalbosa olamuka. Donc papa il fallait ani bandeli, maman lali de l'autre côté. Balobi to comme na 21e siècle makambo s'est changé. Ngamo pe na ebiki na kala mbete zaki faut pousser ko teska papa José na suka. Comme ça to bon mata, papa maman li akita, il faut sauter ka papa pour aller ka nzele za akité. Mais le to comme na monde moko ekomi évoluer, mbete koma na katikati. Maman za na place espace na yako quitter là, akoko sa petit besoin na ye. Papa pa za na mupandi na ye yako quitter là. Papa José expliquer biso olimboli biso ba maman pe ba yebisi biso moi ça la kawapi mobala la kawapi siko na nina yeba papa est-ce que moi si ala la kalolenge nini habillement nini moi ça koki kolala nango na limbetu o etangi ya libala parce que azola na ndeko na été azola na cousin te ona yaya na été azola na na chérie na ye motema na ye mon amour mon cœur mon bras mon pied nyonso ya ye akoki kolala lolenge nini. Ouais maman lo on est très 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 important. Vous remarquez Bassi Belé na poto bon poto félicitations mon ndambo na kisasa les arabo notion wana au mona moi salala le puta la tolo donc moi ba dégo za retourner habiter ba limbisa ngai mais moi c'est le roi de bosso face à la robe de nuit. Quand on appelle robe de nuit cela veut dire une robe transparente ya moulaïté ya moukousé zo moni ça déjà robe zo ko excité
nga pe fona za na koto bengi sous-vêtement na ngai bien kilote chambre ya muke ya mukuse oza na facilité zo excité pe maman moi makolo moi tolo zo tika na pe moi pelele po nini eyebike mama koleka wana bayeba ngungi te ngungi kasi notion pe bolingo et dépendra pe na banino na bato ba rang social yango ezana bato musu rang social na bango akipe notion te ka ndenga yaki na ya lali okanisi otunie me makolo mwindo obetaki bale na terrain bondo na terrain sosa ozomba donc bolingo zalaka tango obiki na lala kana mobali cela veut dire tu as droit à tout moment avant de monter sur le lit tu dois te laver de mayo wana ezanga raté papa pe boke bo sokoli na elengi mi ba bokota na douche bo sokoli azu robe de nuit transparente toi azu ba teni moko ba sous-vêtement moko benda kasinga omona ba bikini ba benga ebenda kasinga mukie to benga okala singa mukie okomba ezamo singa eloko moko facilité ezate ke ozo nanga jino kangela ngolata obakisa béton oni cycliste collant ko oba za la règle obezane abi za règle telel nika amana ngai ata kuto za na règle ngo propriété ne place wana pe mama fo beta sete yango pe nalo ba pe na linga lo bano likamba ngo bosko na règle olala ndenge ni wana kuto oza mal pop mde solote oyebike batu mingi aloba nini mutu muso azana akomanga na biki rouge mutu muso akomanga na biki rouge te po ebino so abanga ata muso nzambe mais wana nde solo wande mobulakisa ke mobala lingi to alingi yote po oza na période wana ne place pas na bino basi mona muso pesa ka excitation asa excité makasi fo bala le kaka siko na kosala nini sona binga simbo mingi makile ko bima e obebisa omoni siko to meko simbo za kape muta solo ko bima wa pamba na yo kimo pamba mpoketi kana mingi ndako ko ti solo o pardon o to akisi bocha parfait donc basi belé fo bazala propre tenir ya kolala la ezali o babengi robe de nuit o ezali kilote moi chambre kitoko soki silisi wana bo silisi kitoko tu as l'autorisation de demander à ton mari comment est-ce que je peux rester nu je vais m'habiller moi ça baluka obike na mbeto moi ça baluka te sans demander la permission on peut s'en balle me sans demander la permission wana na yebi je comprends même na tenue et sili il faut tout nanga que je remette cela parce qu'il y a un moment quand tu fais ça tu pars te laver il faut chercher le pyjama on peut faire bezandeni tout est là qu'on moi c'est fois ça là il faut exciter l'homme parce que Bible dit la femme reflète la gloire de l'homme donc il faut kako excitanga moi c'est faut tindanga na ya quand tu es jolie il faut te faire belle quand tu es belle il faut te faire jolie donc il faut ça là ngaka komela ko lambela nga biloko ka Thompson ya ko tumba ya ko yita ya ko tokisa ya ko sani donc lambela nga ba paro ko sala ngelengi pona yela kayo batini wana moi marenda ekota tenir za te kanga yo na somo loko te il faut na mona moi na moni on te na zo senti moi côté wana eza côté wana moi côté wana on va fleurir nzambe. Merci Papa José, je crois que Papa José a expliqué so moi si alala kalolenge ni na mbetu bino basi boye bito joka liputa mo liputa ngo pe ya kizobazo ba couleur ebele okangika bo be na nani pe liputa ngo ndovana kina ngo journée mo bana ko lambela na ba sobe puissance na kati ya liputa moi si basi bele so tuni mutuna lelo basi bon bazana ba esui on s'arrête nzoto wana toko émission ezoya to lobela likambo l'émission ezoya papa José zaka invité nanga principal mais invité émission ezoya toko lobela likambo besui wana ya onde pe to lobela tuna basi bele bazana boni bazana ba cantine ben intime tuna boni na tuni bino mama boni bozana ba cantine ben intime boni ba mama bozana besui to ba serviette na tuni bango papa tuna sikoka bango combien ba soignaka nzoto ozaka entretien eza ko mutuka mote wana to kosala émission o ezoya tozolobela tokolobela likambo yango ya comment entretenir le bain intime basi na likambo ba serviette tokolobela pona l'autre zani kamuka ya kolobela nanu si je na biso alelo émission ezoya tokolobela ngo ozaka wana bwe ma lobo kotika bulu nzo na habite ke salité
Mama botika maya lobo papa José aza musai na nzambe ti aza ko insister bomo nango te que ezalo kwa neti jemo to saleza émission to sa makambu oyo ba peine aza kozwa mibal bazo benganga bazo lela comportement basi basi pe bazo benga wala comportement mibal papa José aza pasteur makambu azo beza makambu ekomela ke mibal ba kape ko ebisa ekolela et pas en tant que musai na nzambe papa José nazu ba pele belé partout dans le monde ko senganga numéro na yo erreur po bolimbisa ngai na bosana ki okopesa ba coordonnées na yo moi ouais toujours moi je suis le prophète je suis le prophète José Pito Kalombo l'église Victory Gospel Ministry Maringa 51 numéro nangezali 09 90 939 750 09 90 939 750 so na pesa mbote na batu donc poto mobimba naza na batu belé na France na pesi na libota na ngai mobimba banda papa na ngai mama na ngai baleki na ngai Kati Kalombo Dani Kalombo Miriam na pesi papa na ngai na pesi mama na Londres na pesi mwana na ngai moko ya makila azali una blessing na pesi mama na mbote tete na pesi yana echandi so ke na France wana na pesi Marie-Paul mbote na Josiane na pesi Dorcas Lelo na pesi Ozali Evelyn Teolo na pesi Ozali Sisi Masimango na pesi ebele bazali Nancy Basasal na pesi Nancy Tambwe na pesi do baze belé so na tanga liste zebele congodialogue.com. ba maman toyoki prophète ndenga yebisi biso ndenge lalele ya basi okoki ko yebisa biso na moi minute ya ko compter moi si alala lolenge nini toza no contre na makambo prophète alobi. Merci maman Nadine pour la motuna. Bon papa José prophète azana a raison. Mais ils ont dépendre aussi na moi si selon dengue ndaku ndenge zali. Normalement eza mobali mususu alinga na robe de nuit. Mobali mususu alinga na ye moi si fazala na kaka ndenge hauta na mboka tata Nzambe. Bon mobali mususu donc ils ont dépendre na mobali mais normalement moi si bon iloko ya tiraka kaka ezaka robe de nuit moi singa moke moi iloko mukuse boko talisa mape mama Nadine banda kuna biso pende tozana bana banini bablo musu ekoma na ba réserve mususu esukeli na niveau ya chambre kotala pe bana il y a deux fois ba dérangement ezali bon ils ont dépendre na famille mais organisation ya chambre ils ont dépendre na bana te mais normalement moi si teni na il faut ça toujours attirante on a kokoloba ya mwana maman Titina. Bon, Nalina Baxao ma Chantal à lobby. Eza ça dépend à mobali mso ko lingo za la bongo, mobali mso ko linga oza na robe de nuit. Bon, robe de chambre eza penza important pour na mwasi. Mwasi fala tango donc soki aussi si na mobali na yo okokyo senga permission ko telema po mi bongama okoko tionpo na ba couple toza pe na bana. Moi, je ne suis pas toqué na côté na chambre, bloc moko bongo donc, mais robe de nuit est important. Maman il fait ça. Attaque ou ta la takangote, mais il fait ça la nango. Pour quand on t'ako toqué ou bien papa la makasa ko donc il faut attendre on a nzoto po aya ko abati moi serviette ou bien peignoir mais et ça pendelo ko fait ça la peau yangonde ebongisa mi na mbetu. Nambete bongisa mina en fait pas lobby bien robe de nuit mais il y a beaucoup c'est ce qu'on a tu robe de nuit non tina genou monique eza malam oui ezelo moise la ya kiloté robe de nuit c'est le komoko pesa ka pepele poto même na hiver bla ta robe de nuit mais robe de nuit eza pepele ezelo moye lemba de fali a lobagelo moye lemba donc erola tonzo mona ranzoto kwa mokieka moelo mobo fezalaka. Ok, ba maman pe bandimi, ba maman pe ba ebisi biso, moi ça kolala lolenge nini, ngai pe Nadine si fala katangezo, na ebisi bino que moi si, moi robe de nuit moko ya sexy, okoki kolata, moi caleçon moko neti papa José lobi, caleçon penza te me bikini, osoka bendi singa koto yo, maman tika na yo polele nzele za nango polele papa koki okotane facilement et rozala malamu. Nyonso toza ko sungana bino bo sunganga, nga pe nazo sunga bino kaka bino met bobenga nga, ka bino bo ebisanga nga, ya mwana pe toza kokoba lelo. Tozo ko continuer kaka na émission na biso lelo, likambu tozo koti siko likambu ya etandeli mbetu batandaka lolenge nini basi musuba le foza na moyen belé pona koyeba kotanda mbetu te mama le moyen belé te
moi moyen mukie to so toke na friperie na tombola ba drap oh, il y a 5 dollars ezali. Moins de 5 dollars pe ezali. Maman posomba dra, maman posomba Théodore. Lelo kaka ndenge tozo contrôle mission. Toko yeba dra et ça la combien de jours na mbetu na Théodore pour na ko remplacer mususu. Botika ko loba kezali kambu ya possibilité. Possibilité telo kono so sokika koza ko s'organiser. Maman okosomba sokoza na ba dra na yo. Tolobo ke de somba ka ba boutique te, tolobo ke somba ka dra lix te. Ata ya friperie soki ozanango toko yeba elongo nang bino nangai na ba maman dra esalaka combien de jours na mbetu te de oye salaka combien de jours na mbetu tolini koyeba mwasi atandaka mbetu ndenge nini à suivre congodialogue.com Kula mbetu na yo oko kula mbetu poli mbetu après ozwi dra na yo ozwi dra na yo otelemi na katikati ya mbetu otali dra na yo otelemi na katikati ya mbetu otelemi na katikati ya mbetu otelemi na katikati ya mbetu otomboli matela otomboli matela il faut que ça dra bien au cas où les msusu na butu ba mouvement dra ekoki kopima. Faut que ça drape bien en mbetu, faut que ça drape bien. Bon, et là, ma couple mususu, ba kabola, ba jour na bango, ya kosa la fête. Peut-être la semaine, ça va 2 ou 3 fois. Donc, ils ont dépendre de ce qui peut-être, bozana lundi, mardi ou bien mercredi, ou bien lundi, mercredi, vendredi, ou en tout cas, dra, il fait ça au moins 2 jours. 2 jours. Pour ce qui dra mardi, il faut au long la dra. J'ai dit n'attends pour utiliser quand on la boutou. Pour utiliser qui en a boutou. Donc il faut ben d'apendambe mettre dans la facette pour ce mbete ben yango bien et au sala qui ata bolali ba mouvement so bozo sala mbeto ezala normal. congodialogue.com Francine Gembe, Congodialogue, 100% canotte. congodialogue.com Ifa Lopesa nga Francine Ngembe. Francine Gembe, Congodialogue, 100%. congodialogue.com Francine Gembe, Congodialogue, 100% canotte. congodialogue.com Ifa Lopesa nga Francine Ngembe. Chers téléspectateurs, tout le monde ndenge ba maman ba l'acception etandeli mbetu bino maman boy ba kotanda mbetu ata dra na yo eza nango ya tombola eza friperie nde ba bengaka somba kaka otanda mbetu maman asalaka 2 jours na dra te d'oreiller 2 jours mutoki moi soyi tamso na bité ba misusu balala ba maraba soyi ba bavara na bango. Oh mais moi t'es doré non après 2 jours au longoli moi des draps nayo après 2 jours au changer drap maman to komi na suka ya émission na biso ya lelo to lobela ki kambetali ya likamwambe tout mot de la fin nayo to mwambote na mon numéro de téléphone na ba roza peut-être na besoin pe nayo ba bengayo. Merci maman Nadine. Na pamboli nzambe parce que mukola lelo ezaki na maboko na ye moko. Merci. Bon, na pesi batu nyoso mbote o bayebinga mais o pe bayebinga te na lingi bino mingi mais concernant les solo ya lelo était biso nyoso muto abong akuka na mokili azate était biso pe to bakisi en plus na kati même nga lelo na tandite mais prochaine fois na kotanda lisusu boromona numéro na ngai do musala na biso to sala ya ngwana numéro na ngeza 09
98 79 23 60. Donc nalingi na pesi mobali na ngambote bana na ngai et puis batu nyonso o bayebinga ba fan na ngana o bayebinga te na pesi. Merci maman Chantal et maman Titina moi loba moko. Merci maman Nadine pour l'émission. Na sepeli mingi na dengo pensai na ngai. O nyonso eleki maman soki o mona ke place muso zaki na mbeba bongisa tozawa na pona koteya. Merci na batu nyonso ba l'émission oyo na pesi bango mbote na fesi famille Kateos mbote Kiala Christelle Bea Charlène Christian batu nyonso na pesi mbote. Numéro na nga téléphone eza 081 657 63 71 081 657 63 71. Merci mingi. Merci bozuba numéro ba maman to comme na suka émission na biso ya terme na biso ya lelo likambo ya lit conjugal na pesi merci na boss nanga Francine Ngembe la femme à la haute qualité 100% kano kaka o asala ke bino boye banganga pe na babino lelo et na pesi mbote na grand frère propre na ngai John Joe poto na poto papa bata Paris na pesi mbote belé balinganga Fabrice Kifani ya yo mbote ngo belé ndekolanga mobali nga bino papa ba divine papa ba dane na pesi mbote belé et sans oublier Domi ambassadeur na Luanda. Domi babi keba na Luanda kule bikolo frère jaune keba papa Domi rokangama o angande ko pesi no mbote belé Alain Chakupewa obi Alex na ngande na ta mbote pesa te jo ayo mbota ngwane belé Alain Chakupewa na pesi no mbote belé sika bozali sans oublier tozala ingratité na espace tozali na appartement lolo tozali na muto akanisi biso lelo apesi biso place oyo to futela mwata difronté kolo appartement oyo komo na ye papa kombo na kiminga bolimbisa ngai kombo appartement ezali Golimas na ma campagne na 3 vallées esika tozali na ma campagne sima station MN avenue 3 vallées esika tozali bino nyonso bo sepepe na appartement o intéressé bino bo benga numéro na ngai eza toujours affiché liboso na ba écran na bino to liboso na bani na bino bo komona numéro na ngai eza 084 158 21 bo benga ngai po na soki bo sepepe na place esika o et sans oublier réalisateur o ya ça que émission o oh ça qui non Nadine Sifa bomo na ye bien na pese bambote belé papa ya badna talaka yo darbi soki yo te ba image nani musosa oza ba image ndengwa na pese bambote belé au disposa ba tona yo po na biso na ba misala to salaka et bino nyonso bolinganga na pie bino bambote ebele bo continue ko benga et salaka bien merci à suivre na sujet mususu congodialogue.com. congodialogue.com. Il va lopesa nga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va lopesa nga Francine Ngembe.